Na kombo tata mona pe tata molimo santu bandeko na ngai nalingi tokabola na bino sujet ya temple botongeli tata nzambe temple. Est-ce que eza likanisi ya mabe? Non, likanisi ya malamu. Kotonga temple. Est-ce que bato bakoki kofanda ka balobi totongela tata nzambe temple? Temple moko te ya promesse ya tata nzambe etongama na makanisi ya bato. 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 17. David azwi likanisi ya malamu ya kotongela tata nzambe temple kasi tata nzambe aboyi alobi maboko na yo ezali ya makila elingi koloba azalaki ya kobongama te azali na sali te kasi nani ya kotonga temple mwana na yo Salomon. Ntango nyonso bato basalaka oyo tata nzambe asengaka oyo atindaka nde ntango wana mapamboli elandaka. So totali même mpo Noé abika na Genèse chapitre 6 verset 14 tata nzambe nde atindi ye tonga arche mpo na yo. Omoni ntango atongi mapamboli to kobikisama eye. Donc moto akoki kolamuka na ntongo te alobi tosala parce que faut totonga temple tout ça. Programme ya tata nzambe ezali mosusu ya bato pe ezali mosusu ndenge komama ete vos pensées ne sont pas les miens. Tango David alinga sala volonté na ye tata nzambe alobi non yo te. Donc voilà na Agé chapitre 1 verset 8 même pour na innovation ya temple tata nzambe ndazotinda bo matana bangomba bo kata babanzete boya kobongisa ndako na nga pamba te na kosepela. Yango balobaka na biso ntango nyonso soki tosali volonté ya tata nzambe nde tozwi mapamboli pamba te liloba ya tata nzambe ezalaka ordre. Zacharie chapitre 1 verset 6. Yango wana pour mfuma mbanza alobaka koloba ntango nyonso vo nzambi tele soki nzambe alobi alobi mais soki tosali volonté na biso ntango wana ekomi nango eloko ya bomoto. Psaume 127 premier verset. Soki yawe atongi te batongi na pamba. Yawe atongaka ndenge nini? Est-ce que tata nzambe fa kitatia libanga simba na maboko to ndenge nini? Tango tata nzambe alobi nde nzambe atongi. Bosalela ngai boye, bosaleli ye nde tango na moni mapamboli elandaka bato. Tango tosali ba temple totongi bandako toyokaki banzembo elandaki biso na manso bopesinga bosali bopesinga satana sepeli te. Kotosa botosi ngai satana kufisoni nakopesa na bino nini bana nanga. Donc nzambe asepeli pamba te bato basali volonté na ye mais soki tomisaleli tomitongeli na volonté na biso lokola David alenge kosala tango wana mapamboli na esika wana ekozala te pamba te tosali volonté na biso eza lokola bato basali parapluie na bango mpo baboma mbula. Innovation ndako ya kitoko ndako ekoki kozala moke mais soki tata nzambe moto asengi batongi yango nde bazwi mapamboli. Alors soki tata nzambe asengi te si l'Éternel n'est pas bâti la maison c'est qu'il la baptise travaille en vain. Baza kosala na pamba lokumu ya bomutu kasi lipamboli ezali te. Omoni donc photo yebaka ete Zacharie chapitre 1 verset 6 maloba ya tata nzambe ezalaka ordre et tango ya pesaka ordre basalelaka yango nde bazwaka mapamboli. Salomo tango atongaki ndako wana lokola ezalaki volonté ya tata nzambe asengaki libondeli ya kitoko mpo na esika wana. Tata nzambe ayoki libondeli wana mpo ezalaki ye moto asengaki. Tokotanga na 2 Chroniques chapitre 7 na kotanga ka de 12 à 16. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit, j'ai attendu ta prière et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. Tolanda malam na poni esika oyo po ezala esika ya sacrifice. Esika nini? Temple oyo tata nzambe asengaki batonga. Si je ferme le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la Perse parmi mon peuple, et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Maintenant, Sikoyo, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ces lieux.
miso nanga na matoi nanga ekozala ya kofungwama na mabondeli oyo bakosenga na esika oyo. Omoni esengo ya kosala volonté ya tata Nzambe soki bosali oyo tata Nzambe asengi nde esika oni komi esika ya mapamboli. Alobi miso pe matoi na ngai ndenge Salomo asengaki bato bakozana ba problème nyonso. Mais soki baye kolela esika oyo yango moni tokutaka na temple tozolela mapamboli mpona nini esika wana ezali esika ya promesse. Soki yawe atongi te batongi na pamba. Soki tolandi maloba ya papa Martorel alobi nayebisaka bino Satana azalaka na 26. Toke nango bien parce que ça tobengi mutu Satan ezopanique biso ezali ka problème ya ba tradition ya ba langue. So balobi toke na ba synonyme. Satan elakisi adversaire. Oyo chef spirituel ya Angola azosala azali kosala nini? Azali adversaire ya Nkamba. Parce que azosala pona ko prouver Nkamba. So babengi adversaire na moni eza simple mais so balobi Satan peut-être azosala pas bon mot Satan mais Satan signifie tout simplement adversaire. Nkamba azosala makambo mususu ya azosala mususu. Et pourtant papa batikela biso programme. Et chaque 25 mai, tozo fêté Noël, mais papa Dialunga na lobaki, soki totongi Nkamba te, pas si na biso kosila te. Comment lingomba soki ezalaki moko, bato musu bazotonga koto bato bazotonga koto na programme ya nini? Ya nani plutôt nani apesi programme wana? Nani azana liloba ya papa ke na tambo il faut tonga temple esika songolo. Tokoki kotonga biso ba temple. Na RDC ba temple ezali boni. Mais temple ya promesse ezaka oyo tata Nzambe asengi yango yoki soki yawe atongi te. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la baptise travaille en vain. Bodo sala musala ya punda. Donc to sepela, to mela, to défilé, mais il y a pas de bénédiction. Et si quand on est koko za mosan tout est pas mbaté, ezali volonté ya tata Nzambe te. Ya on a lobi monta komi ko akomi loko la azali ko sala ko laksa azali adversaire ya Nkamba. Tokena synonyme ya mibali. Satan signifie accusateur. Moto ya fundaka. Ne akende ko funda Job. Omoni tala moto tout ça. Lingomba ya Angola oya 26 bakei kofunda lingomba ya Nkamba na gouvernement angolais. Bato basozo mbongo awa bazomema na Nkamba bali kosala awati. Wana ezali ko accuser, accusation musala ya diable. Alors, tango bazali ko accuser Nkamba, bazali ko accuser l'église kimbangiste. Qui dit kimbangiste kimbangu? Comment vous allez dire que vous êtes des kimbangistes et vous êtes des kimbangu? Non, parce que vous fundi lingomba, vous fundi ba papa misato. Bakangi ba photo na ba paroisse na biso oza inachevé ou bien ototonga te baki ko laksa na gouvernement. Voilà pourquoi bazu protection gouvernement pona nini po ba laksa ete bangonde balingba tonga et bazu soutien ya l'état. Wana musala ya accusateur. Donc ce que ba bengi moto Satan, cela veut dire ozali accusateur, ozali adversaire ya tata molimo santo. Donc ozali anti kimbangisme tango yo komi ko funda église kimbangise botala bango batonga kate. Bande konanga na lobika maloba ya papa Martorel, Satan azaka na 26. Je pense que c'est lui qui a dit ça. Donc tous dans la maille, papa zo bana biso Satan okanga na Angola, cela veut dire l'adversaire de l'église, de cette église azaka na Angola, pe okanga mela na Angola. Botika biso to lobara parce que ba makila o ezana bantu na banzoto na biso eza makila ya Angola. Tozana droit ya koloba. Batu musu ba ko ya na mboka wana te po ya ko bendela batu ba malédiction, ba ya ko bendela batu ba pasi. Donc tozana droit ya koloba oyo tozomona mabe parce que ba aveugle batu belé bazo landa na baloyenge. Mais mama likambo soki yawe atongi te batongi na pamba. Nkamba zolo bana biso tozali na programme et biso tozosala ka programme wana. Soki muta kosala volonté na ye, asala volonté na ye. Tokoki ko sepela totongi ya l'innovation. Nyonso wana est-ce que tata Nzambe tata Molimo Santo asenga ki biso to atindaki biso. Mwana mayele ya solo akososola ete soki tosali volonté ya tata Nzambe nde tokozoma pamboli mais soki tosali ya biso moko lipamboli ekozala na yango te. Et c'est un défilé na biso mais eloko moko ezali te pe tozo prouver mutu te parce que so Nzamba sengi te botongi na pamba lipamboli ekozala te. Bana tata Simon Kimbangu Kiangani bana ya Yerusalemi tozala mayele toningana te banda bandi ba makelele oyo tomoni ke bazolakisaka ba position ke baza kosalela ba propre intérêt na bango. Merci beaucoup tozala mayele tolemba te. Biso to sala volonté ya tata Molimo Santo yango de tozela mapamboli
na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen.